Awa tozabongo na commune à Kalamu quartier Kauka to habiter to awa fulu na fulu foin to habiter to lo ba wapi po bayoka na habiter ba impression papa na biso to kuti awa wa expliquer biso mukie papa na habiter ba école za awa wa fulu za makasi na habiter ba impression par rapport à biloko ba la ba otanga ba tieli ba pena typhoïde na makasi. Oui, merci vraiment na ndenge boye. Les locaux toujours plaidé en partout. Toujours les lana, oui, toujours les laka na gouvernement parce que yende azamutu ya likambo. Gouvernement il faut s'impliquer na ba imondis o ya marque oyo. Il faut d'abord ameka ko tala ministère ya enseignement par rapport na ba école mi balo eza en face na ba habitant et environnement na isika oyo. Parce que normalement wa tozana typhoïde en bonus. En bonus et puis moi na utinda kwa eko tanga ba eko zasuna typhoïde ba bakisele likolo na baku. Oui, donc bana ba o bazotanga na kimbangwa, ba mususu bazotanga na école oyo ya Kauka. École biso to tanga ka ata baza protéger na clôture et lobi le côté mais sur les autres côtés. Ouais, sur les autres côtés. Donc bana bazozonga ndako bazobela ba makambo ibele baya un peu urgent kolongola parce que d'ailleurs le loboye ils a chance pour boyer na jour ya nini même kolo ya mbule betaka c'est impossible okoko le kai susu awate okomona awa nyoso za inondé ba soloane bakisami fois 1000 alors tous ces soloana et ça la bien té santé zo beba batu kolo ya imondiso mode la fin na pona batu bazo ndo na diaspora ne bazo la nobo na ebité bata poto batela kabiso en direct ka bomoko ya mboka bazo ko mwa ke na mwana eki classe mais babakise su kuwa typhoïde likolo na ebité mode la fin na pona batu tu ya diaspora bazo landa na minute. Ouais, diaspora en tout cas bo landa biso espoir na biso za na bino po bino bo ba leader puis biso mo ba kolomboka tozali mais bo aider biso. Oui, c'est le gouvernement qui en charge. Parce que les gens ont été typhoïde en bonus. Donc, il y a des gens qui ont été typhoïde en balamoko, ils ont raté. Il y a des gens qui ont la salité et ils vivre bien, respirer bien. Donc, la respiration est importante dans la vie à Moutou. Moutou a l'or le plus solide des Akitoko pour qu'il respirer malam. Ce qui est bon, c'est bien. Merci papa. Merci. Ah on a habité maman na bengo lycée typhoïde to wapi na habité biso to beta ka marteau na musana biso to sala ka bomoko mboka to zawa na habité au lycée typhoïde au lycée Ebola na habité maman bana baza ko tanga awa nzele kufi na nenga ko sala te et puis bozanga ba carte sélectée. Boka sélecteur ko sanga ta ke na mona mboka ko sanga te bon ko finga te ko critiquer te ke ou bien typhoïde mais la komona o esa école école to tanga ki cette Marie Goretti bon o esali ki école kimbangiste boza ki propre makasi na ko soto so mona salité bo même na ko leka so zo respirer c'est facile pour zo malade ya to sengi na batu oyo bazo bateke il faut respecter pe esika wapi batu bazo fanda ba respirer bien mais tout le monde ke ba musu sa uti na ndako na salita zo boaka kotondi sa masalite boye même si aux les cas c'est facile pour un microbe mais Kinshasa de ba za Kinshasa la belle auto yebara mais ba chanson na batmo kin la poubelle mais ngana ba kiselango Kinshasa typhoïde na ebité moi conseil ba ba na diaspora na minute na bomoko mboka chaîne c'est la fierité mboka libanda mboka o yaya na bango okolo ba nda bana poto ba no siko yo pona bike ba vendre belé na ba château rouge par-ci par-là un Thomas moto nzambe LG Peniel azawa na zo la no siko na ebité moi ben impressionnant par rapport nino lingi ba diaspora ba bunda po ba sala pona bingi que propriété d'abord ezala puisque so propriété ezali to za la bonne santé tant que propriété ezali te eza malade et senga ba soin et senga mbongo alors ce qui mbongo ezate mutako kufa facilement pour tout ce monde à l'hôpital leur yo sobela ba typhoïde ba malaria et zo à partir ba microbe ba solo même l'air nazo le kabom comme susu na fungula mnoko na respirer na moni ekota ki ndeto kufa kaka mais olendi kaka na malade ezo senga ke il faut na bozui puisque quand l'hôpital teka ofele ba soigner yo peut souhaiter que malade là yo alors to luka ba to so ba précaution
ya koluka ko arranger ko bongisa ko tia esika ngo ezala propre na nanga na mingi oloba te mais est-ce que boyaka kosola pena ba préfet bazala po toyebi ke ndenge basala boye babakisi bena pe mwa cour moko ya typhoïde na mwa pembeni boye boyebisa ba préfet ni mpona kolongola wa biloko donc bato bakoki kolandela makambo o sel ezo dépendre na millier o azali chef ya localité ba bientôt na ebite so abenga nini yende chef du quartier bon yende mdako kotala quartier na ye amoni quartier na ye eza salité donc ensemble nini akozo ba précaution to sala nini ou bien to sala salongo ou bien tout ça là-bas, soit moko na jour moko boye, tout le carton arrangé pour soit battre ça la bien. Mais peut-être bien en commune bipolar, commune typhoïde, to commune à nini auto. En commune bipolar, mais soit arrangé en auto, ça ne peut pas. Comment commune à bino da commune? Ah, ça Kalam. Quartier. Quartier, oui, ça Kauka. Ah, Kauka. Merci maman pour la disponibilité na yo, aussi plaît que sola. OK, merci. Na pesi bande kona basa na potombo te mingi. Ouais, merci beaucoup. On a habité ndorona comment on a? Comment on a prémisse? Comment le prémisse? Ah, prémisse c'est bien, ton prémisse c'est nini, na habité comme le prémisse to prémisse. Prémisse. Ah, prémisse. Il y a prémisse to monyo awa na habité to moni des écoles awa full ya ko sakalate et puis na habité bo 130 ngi temps bo tanga na ba classe na ba solo ngala yoka. Tant to lecto tanga izala bien te solo, moi ko yo respirer zate. Moi tout les réalités sont les bêtis solo makas mais na moi il les gars quand même bien parce que moi solo ni kauki na habité bo solo raté na ba directeur to na ba to ba disons ba autorité ba école na bino po batali kambu etali full oyo bon to solo na ba on même ba lobby ba on ba solo na ba konza mboka po ba sunga biso. Ah, donc il y a prémisse nous za boeti ou ta parler bongo au fouti minerval babakisi le pena mwa cour no ya typhoïde on zo ngala ndako mali tabisa typhoïde mode de la fin na pona batu tu ba na diaspora na minute ba la na Suède na Stockholm en direct à chaîne biso moko ya mboka oto metaka na Stockholm na ebito ça ndura poto nini basala nini pona bino pona ba full oyo. Bon message na on a ça bon ezaka ba aider biso poto tanga bien parce que ba avenir na biso za photo tanga pso tangi te to bonga te parce que ba solo auto tanga bien te. Awa mwana lobi bato ya poto tango boyoka rabiso bo sara pe quelque chose mwana ngani tala nenga zali azano elenge aboye ko kufa pa mala basola ba full oyo na kuwa typhoïde ba baksa liboso en tout cas bande ko poto bo sara quelque chose bo sukuma bande bo sukuma na sepele vraiment mingi ndenge to sona ya na biso tolega singa na bande ko balanda bo moko ya mboka nkola pambola bango.